Merci mbote na bino ba Kongomani bisika nyonso bozwami bino bozwami na Belgique na Suisse bozwami na Mbandaka bozwami na Bandundu na Congo central na pesi bino mbote toza na esengo mingi ya okuta lelo na émission na biso to solo la pona mboka Kongoni to solo lelo to bango awa boye makambu baventure oyo boye za koleka na kati ya mboka na Congo mais biso ba Kongomani ya solo to telemi pona ko bunda pona ekolo Congo parce que to kolinga lisusu te mboka oyo boye esimbama na ba aventurier esimba na ba escroc batu oyo boye baza na vision moko te pona décollage ya mboka na biso yango wana lelo na kokota na nga na kati ya tosolo pona mboka Congo bandeko boye bango lelo ke na Zambie frontière na biso entre Zambie na RDC ba Zambia bazokota ndenge balingi bazobima ndenge balingi eloko bazoluka na Congo eza minere oyo botilo bafungoli nzela po bazambe baya ko pozo ya bango pa nde tomonaka à l'époque na régime ya Kabila Moïse Katumbi lokola asia gouverneur ya province wana Grand Katanga afungolaka nzela kuna minere ya Congo eza kobima ezoke Afrique du Sud depuis ezoke na koleka lengi wana ya mayuya mais lelo oyo banda koleka mba pasi na mawa eza ke batu oyo boye o baba na ekolo pona peuple yango nazalaka fier ngai Bruno Mimbenga ta na ko bunde tumala ngai pona mboka eza passe tant toza ko sola pona makambo za ko leka mboka Congo to komona ba oyo to kanisa to sana bango na lutte ba kotisi motema likundu trahison bandi déjà na kati na biso trahison bandi ko tambola na kati ya lamuka to lo bango ndengwana parce que to bomba te et comme déjà visible na miso ya batu nyonso yango tozo bengisa conscience ya moko na moko bino bato bokoti déjà na ndako ya Kabila bino bato bokomi kolia na sani ya Kabila bokomi lelo oyo bokoluka mutu ya Adolphe Muzito pona nini peuple congolais fo boye ba makambo oyo boye parce que na loba déjà makambo depuis kala Adolphe Muzito azalaki na partie prenante tra makambo boutu kolanda eyo lekani awa récemment trahison koti na bitumba oto banda ko bundwa bitumba pona peuple bato misusu bakie kolia na sani ya Kabila bazui kanyaka ya Kabila ndelelo oyo boye lokola Muzito alobi akotika na lutte na ye ya kobunda pona intérêt ya peuple yango wana bana Congo boza na instrumentaliser te Muzito baini ya mboka bakomi kolukela Muzito ba problème koloba ete Muzito azwaka pot de vin ya mbongo à l'époque tant azaki premier ministre $560,000 mais ça le kuta eza juste cabale eza juste ba coup politique oyo boye lokola déjà bato misunde ba carrière na bango komi kosila balingi basila bango moko te balobi to okena Muzito elongo mais na kati ya makambo nyonso Muzito alongwa premier ministre ça fait bon lelo obo 12 ans passé sur le koloba Muzito atika primature en 2012 mais lelo obo ba kolba Muzito après ayokana kana ministre belge pour apesa ba carrière minier mais makambo wana bandaka lezala ki wapi base ya problème ba Kongomani boye bango eza juste que non bandeko oyo boye balingaki bazo Adolphe Muzito bakene na ekomema epa ya Kabila o aboma mboka oyo boye Kabila oyo boye aza akoma lelo Hitler ya kati ya Congo yango nazo bengisa leader Adolphe Muzito c'est le moment on dima oyo koya mais ozala na peuple biso to ndimi peuple congolais ndimi parce que toyebi na makambu oyo boye oza maboko pembe mais binemi ya peuple bato balie mbongo ya Kabila lelo oyo boye balinga ba livrer yo na maboko banguna pona nini ba déstabiliser bitumba oyo za kobunda na lobaka ngo déjà depuis le temps mokonzi Muzito tout so sali attention te bato lia na bango sani moko lobi bakokuma benemi na yo yango peuple congolais lobi ce qui réellement makambo ba ko lobeza solo Muzito ya katozonga na mboka to bunda bitumba ata kotika la yo moko peuple akotika yo te parce que to comprendre le oyo boye Kabila koti si politique est divisé pour mieux régner batu oyo babanda komi benga
bango nde bato babundaka mpo na mboka bato peuple epesaki bango confiance mais lelo na kati na bango boyinani ekoti. Pourquoi? Parce que Kabila sombi bato wana nyonso atie bango na saki lelo oyo nde tozoloba awa boye. Kabila akomi patron ya Congo akomi kosomba balider politique lokola Mozitu aboyebi makambo wana lelo oyo bomoni bakomi kolukola Mozitu baproblème yango tolobi Mozitu zonga na mboka. Mozitu oza incarnation ya bavaleur yaka tozonga na mboka tobunda bitumba oyo boye parce que peuple akocomprendre vérité za tetu tokoloba abo mpo bandeko bayeba nini ekoleka na se mais biso toyokoloba ngo lelo awa bo na kati ya etando eke mpo bandeko bayeba Kabila resi kosomba bater politique nyonso bino boyebi yango mona Congo nayebisa bino ata balider oyo bokomona bango lelo oyo baboya bamanifestation à l'époque oyo biso tobima le 29 septembre totali to biso tobi to continuer liti na balider oyo boye na bater politique oyo bo batraître bako distraire peuple bako na kolia na sanya Kabila bandeko bofila ngai à l'époque bakanga biso tokota na kasho tosala kuna 3 jours pona nini ngana moninga na ngai toloba no ata bazongo babimite biso to bimisa peuple yango nazo senga na mwana Congo tango zo tia espoir na yo et pas ya Songolo Pakala yeba déjà que non Songolo Pakala Kabila somi déjà bango nyonso nde lelo oyo boye bosomona Adolphe Mozitu kwa zali maboko pembe na makambo na bango bakomi koluka ko salir réputation Adolphe Mozitu pona nini Mozitu akomi ko bangisa bango alors yo mona Congo longola makanisi na yo yakana biso to bunde tumba parce que bitumba oh soto bundi na batu oh to teki espoir pa na bango yonde peuple za mokonzi yonde peuple za roi yonde peuple za na bokasi wana ya kopona banani oh boy oyi kotombola bango Congo za na chaste botala à l'époque bajena souda batelema pona nini batiaki espoir pa ba leader politique ba trahi bango bazui conscience ba activiste ba mouvement citoyen ba résistant lokola biso ba o ba Bruno Mimenga ba mama Osema Eboa Mbindo tolobi boya to sala bloc to tika na ba politicien oyo boy ba kende kolia na ndako kwa Kabila boya to simbana to sala ba événement opération Jeanne d'Arc opération Sauver le Congo opération zéro Rwanda na Congo bomone bisika ba leader politique ba memi bino tango muto azolia na Kabila n'est-ce pas kazolia na Kagame mbala moko n'est-ce pas kazolia na Tshilombo mbala moko le yango wana le lobo moni Adolphe Mozitu aboy kokuta na Kabila aboy kokuta na Kagame et comme il y a ba problème mais nous sommes dans quel pays ceux qui veulent nous croire na biso ba gente mais bon croire même maintenant ba makambo toza ko sana terrain toza ko sensibiliser ba jeune pona kozwa destin na bango pona kozwa mboka ezokene mabe pona kozwa avenir na bango kozwa avenir na biso parce que notre avenir a été hypothéqué depuis longtemps. On avait écrit aux acteurs politiques, aux leaders politiques, mais le oyo boy bota ba leader politique bango na bango moko déjà trahir côté nous sommes nini bazwa Mozitu ba tia na prison pona nini po Mozitu alobi makambo wana na kokota te nakosangana na bato te depuis longtemps Mozitu aboya ka rapprochement ya Bakabila soki bo se rappeler isu na ganga awa boy na mboka na nini to sola pona mboka Congo yango na zo bengi so mona Congo ba jeune Mali balobi abat la colonisation abat cette relation là entre nous et la France lelo oyo boy et ça la ba jeune opposition à Mali et ça ba jeune bazana pouvoir dans la société civile baso ba telemi lelo o sotali et puis ba lobby ba chaîne internationale ñoo se diffuser ba image na ba ngote mais biso to za ba journaliste minene na mboka na biso ba mama océan bazali awa boy pona ni to kene okima ba chaîne ya libanda botala ba jeune bazui conscience pour na mboka na bango ba jeune na Mali balobi pas question nous allons traiter notre sort ici ndenge Lumumba loba histoire ya Afrique yo koma makana Afrique ne papa na biso Thomas Sankara ba Kwame Nkrumah baloba histoire d'Afrique yo koma na Afrika histoire ya Congo il faut yo mona Congo otelema lokola biso to kotelemisa peuple yo zo zelanine ozela bakter politique ba créer déjà Kabila simbi bango o mama Olivier aloba na kati na bango wana nyonso nana loba so alia na sanya Kabila te bango wana déjà bokomi ko mona bango na bilembo bakomi ko boma na bango na bango mais biso tolobi nini il faut renouvellement ya classe politique ya sika mboka na biso lelo o eza na occupation Tshilombo complicité na ba force étrangère na ba français o ba malien ba ko boya bango Tshilombo andimi côté Kamboka na mois en février awa bo jeune congolais yoka oyeba makambo ekoleka na mboka parce que tango to ko bimisa batu na balabala to bike
jeunesse eza déjà trahi mais biso ba jeune tozwa courage ya ko telemisa peuple au telema lokola papa na biso na le 4 septembre le 4 janvier 1959 au telemi avec Kanda avec Bokenzu avec vivacité na libanga o muza loba peuple congolais simbelo ko nyoso pona ko défendre mabele na yo ozozela nini po telema na mois de février awaboy Emmanuel Macron abengisi ba président nyonso ya Afrika ezala Afrika angele ezala Afrika likolo alobi non ba frontière oyo boy ezalaka 37 na 1885 ezalaka tracé ya mabe il faut ko bandela lisusu ko kata ba frontière Félix Okazana bindima botala tango to bandai koloba awa boy soki bino bande ko Goma botelemite soki bino bande ko Kasai botelemite na ba Congo na Lubumbashi Congo mobimba to telemite congrès bazokende awa boy o Emmanuel Macron bengisi ba président africain Congo est ciblé na kati wana. Eza ciblé comment? Bazo parti ndambo mabe na biso bazo pesa na ba Rwandais. Na kati ya réunion wana tango bakokota ba classer batu wana bakubanda koloba mutu aliboso ba président na Namibie. Ya mibale président Macky Sall o ya Sénégal. Ya misato Hitler ya Afrique centrale Paul Kagame. Et puis la 10e place ba Chilombo. Oyo boisa incapable ya ko défendre mabele ya Congo. Yango naza ko tinda yo, naza ko telemisa mo na Congo, o telema poto kende ko sala action ya grande envergure. Dans les jours prochains, il faut to quitter la balabala. Pona ko yebisa ba français que non aba la colonisation, to yebisa ba belge, mabele ba Congo, ndenge zala ki tracé écotique na bongo. Mais ce ko telemité, o ko pesa nga raison, o ko ba que non, ndeko Bruno Mimbenga mobundeli ya mboka. Makambo lobaki yango oyo boy c'est le moment tozo bengisa ba force nyonso bino ba diaspora makambo na koloba boyebi yango mais ba mona complicité ba leader politique ya mboka na biso depuis na bandi ko ganga makambo oyo boye ke bazo kende ko retracer lisusu ba frontière ya Congo aucun leader politique a lobby yango bota la siko batu o est-ce que baza na souci ya peuple ba linga ba kabola Congo mais ba leader politique oyo toyebaki mutu moko tatelemi pona koloba moko te na kati na bango akokosola pona nini bakomi déjà na loboko ya Kabila balimbongo ya Kabila Kagame apesi bango mosolo bazolia bazosepela chijeju yango nazotelemisa omo na Congo bandeko na ngai diaspora bokenda liboso ya ambassade ya France pona kotalisa bango makambo oyo bazolinga kosala peuple congolais lobi pas question mabele na biso ekende te biso mpe toza na kati ya mboka awa toza déjà akobongama parce que Trolingelo Kwanate, Chilombo, Azoma Bela Congo, Ateka Yango. Alors, boy, Babandeko Bakongomani, Ndeko Kabu ya kotia na vidéo moko. Botala makamboza koleka na Congo. Pour vous dire que makamboza koleka na Congo, eza mabe. Le loba zu peuple ba même ba na distraction makamboza Mar Kaboun, mais Kabuya soki doza wa loba moko, tchelanga vidéo et puis tokozonga poto loba nini za koleka na Congo. Amis téléspectateurs, awa tozali na kati ya mboka Cape Town na Afrique du Sud na aéroport international de Cape Town. Je vous ai emmené ici pourquoi? Pour vous montrer quelque chose. Regardez. Quand vous voyez là-bas derrière, il est écrit Katanga Executive Parking. Pourquoi? Parce que simplement bapesi kombo ya mboka Katanga pour congolais mutu acha mbongo na ye. Les amis, nos frères au bavana na Cape Town na kati Afrique du Sud, la communauté congolaise ba memi biso balakisi balobi boye. Monsieur Katumba Mwanke d'heureuse mémoire. Yemoto a plus de 60%. Il y a ba part, na kati ya construction, il y a parking au aéroport, puis ba parking et belé awazali 6 niveaux amis téléspectateurs. 6 niveaux nyo so na mbongo et uta na RDC. Siko yo pona boye ba secret. Ezali que monsieur Jean-Marc Kabound ba chinois oyo ba komisa Katumba Mwanke homme puissant au bilo ba congolais boyebi, ba chinois ba pesa e mbongo comme millionnaire. Bato ya société excellence ba outi ko signer contrat na monsieur Jean-Marc Kabound na mine moko ba bengi wo kateketa dans le Haut Katanga na mboka ya Luisha ba signer kuna ba zali ko bimisa ba millions ya mbongo ebele ba image ezali ami téléspectateurs na zozonga kini bokomona yango c'est-à-dire a komaki ko rêver na kati ya pouvoir ya Fachi a remplacer Katumba Mwanke akoma l'homme puissant du pouvoir de Fachi yango wana bomoni bino ko kanisa ezaki bitumba ya basoda mais ali nde bitumba ya minéré c'est-à-dire lelo yoyepe alinga koma
moto ya mbongo millionnaire abosa na bino peuple po papa lobaki le peuple d'abord mais bateau ba elelo na pouvoir bateau fatia pesi confiance balingi baselela le ventre d'abord. Merci. Bon moni na kati ya vidéo conflit ya Jean-Marc Kabund na Chilombo eza théâtralisation baza kosala ba kongomani lelo oyo boye tozo mituna Maman Marthe azokena ndako ya Jean-Marc Kabund kobondela ye pourquoi parce que bayebi que Jean-Marc Kabund soki a démissionné na Assemblée nationale a démissionné na IDPS akopoata ba vérité mais tela lelo oyo bo distraction koti na mboka Congo Kagame ayebisi Jean-Marc Kabund na Kabila démissionné tokopesa wa musolo tokopesa yo wolo lokola ndenge à l'époque Katumba Mwake azalaki héros dans l'ombre nde bozomona na vidéo wana na aéroport ya munene na kati ya Afrique du Sud aéroport na immeuble wana batonga yango à 6 étages batonga yango bakoma na kombo ya Katanga pona nini Bakatumba Mwake bamandaki kozwa ba minere na biso mbongo bazokende ko investir kuna ndenge moko pesi Jean-Marc Kabund mutema likundu alingaki pe yakoma lokola Katumba Mwake azwa mosolo akenda ko investir libanda lokola ndenge toyebi lelo oyo bo makambo eza koleka na Congo yango mwana Congo tala ba biloko ya boye Jean-Marc Kabund alobi yepe koma lokola ndenge Katumba Mwake azalaki abana ko exploiter ba minere na biso kozwa na Ituri na Est na Lubumbashi lokola lelo oyo boy bakomi na course au pouvoir mais terrain na yo peuple congolais za wapi botala batu oyo boy mbongo bazozwa bazokana kotonga na mboka bapaya mais tandis que biso awa toza na problème ya nzela alors ce côté limité nani a côté na place na yo parce que mission na bango zali ya ko endormir peuple congolais mission na bango zali ya ko appauvrir loko ba réussir ko réussir mission na bango ya ko boma peuple congolais na nzala botala mbongo ba congolais place tongi Afrique du Sud ba sud-africain par signe de reconnaissance bazu kombo wana batia yango Katanga bakomi yango port de Katanga pona nini baza ko exploiter minerai ya ba congolais ba ko investir bisika mususu conflit ya Jean-Marc Kabund na Félix Bandi pona makambo ya minerai ezali kamba ko bamba te yango boza ko mona ba diversion na bango ba ko ma peuple congolais na distraction po ba yebi que élection ezali te lokola Kabila sombi ba leader politique belé ya mboka oyo boye bazo kene na dialogue mais yo mwana Congo telema poto bunda to misa boka biso la libération botela na kati ya makambo wana nyoso makambo za très sérieux ya mboka makambo bazo kene kosala ko retracer frontière ya Congo ba leader politique ba ko lobela ngote bango wana kaka course au pouvoir ba trahison ba koti bango na bango bakomi ko bomana pona course au pouvoir mais yo mwana Congo intérêt no ba ko lobela ngo kuna te intérêt na yo salaire na yo musala na yo sécurité na yo santé na yo ba ko lobela yango te alors bino ba kotia confiance na batu oyo boy o Jean-Marc Kabund to ebite lelo oyo boy Maman Marthe akomi lokola Maman Sifa ko s'associer na gérance ya makambo ya république na mboka nini oyo boy yo peuple congolais o kozanga kura o kozanga mai o kozanga transport tango toza ko telemisa biso bilenge to telema poto to telema to bunda pona mboka na biso na tango mukia o Jean-Marc Kabund asali azumbongo wapi pona kotonga ba terrain municipal Jean-Marc Kabund azumbongo wapi pona kosala ba don ya kotonga ba école ya kosala ba makambo ne voyez-vous pas que non ces gens sont venus piller le pays oyo boy lokola ba komi aveuglé na pouvoir oyo Paul Kagame a ko iba ressources minérales na biso a okena ko traiter yango na Rwanda na suka yango azo kamata mwana lumea kopesa batu oyo boy pona ko distraire peuple congolais bolingi tolo bana muloko nili po mwana Congo telema toyebi ke toza na nzala tango tozalaka na nzala etindaka biso courage bokenzuwa na bokasi po totelema tokende koluka eloko ya kolia me mboka na yo Congo ezokende na balkanisation balider politique congolais mitema mabe bazanga susi ya peuple na bango botala bisika mboka eza kokende tilelo oyo boy na tielo boko na ngai ya défi aucun leader politique obino boza kotia espoir soki boye te to s'associer force main dans la main lokola ba jeune ya Mali alors ils a passé na mawa tango bino peuple congolais ba ko distraire bino makambo Jean-Marc Kabund lelo oyo Jean-Marc Kabund aboye ko démissionner baluba misusu baza pour Jean-Marc Kabund azala kaka wana baluba misusu babite Jean-Marc Kabund a démissionné bozo mona ngote ke komi théâtre ba ko saisa mona Congo soki Jean-Marc Kabund azaki mutu oyo boye
alingaka démissionner to ba benga na Jean-Marc Kabund à l'époque bazaki na ba Janine Mabunda alingaka démissionner mais lelo oyo boy ba memi yo na Congo na distraction ba memi yo na Congo po oyo ba kolandela makambo za koleka mboka na biso te lelo oyo boy Kamere na Kabila baza déjà en négociation mutu akosala intermédiaire wana eza nani eza Sassou ya ngambu président ya Congo Brazzaville alinga azongisa lisusu Chilombo Kamere na Kabila na kati na liboke na bango nde bakomi kosomba ba leader politique misusu ya mboka na biso yango wana bomoni lokola Kabila akangi ekonomi ya mboka azwi aner azwi makambu nyonso oyo tali sécurité ya mboka lelo oyo boy ba leader politique bandaki kobimisa mitu Kabila azwi bango na saki o wo bon imaginez-vous bato wana nyonso soki bakei ndenge Adolphe Muzitu aboyi kokende kosangana na bato wana lelo bakomi kulukele ba problème alors yo mona Congo okolanda bato wana po okende ko participer na mégestion okende ko participer na koteka oyo yo mboka botala bisika oyo bato basanga mawa yango naza kotelemisa au peuple congolais mission na biso ezali Congo etikala moko Congo etikala moko Congo ekokabwana te parce que ekokabwana te soki yo telemi na ndako bimi olobi to telema lokwa ba jeune na Mali balobi le Mali c'est pour les Maliens et le Congo c'est pour les Congolais mais tant que okotelema te Chilombo déjà zo ko avancer yena ba Kabila na ba Kamere na kiki na ba Jean-Pierre Bemba obo bazumboka na biso en otage alors biso toza ko sensibiliser ba jeune lobi bolinga ki boka ke na kufi alors tango be Lumumba bakufaki babaki no ba Lumumba miso bakobima biso lelo o tozwi ba remplacer Lumumba bakitanya Lumumba toza ko sensibiliser aux jeunes longwa na pongo lali parce que tango ko sutuka okoyoka ka ono Ituri ekobe ya Uganda bazo kende réunion awa bona mois de février okolo bakozaki sous-informé mais au travers lutte biso toza côté mission na Congo mois de février ndenge ba leader o babaki bakobisa peuple mais to satire na kati na bango trahison koti yango toza koloba mbala oyo boy yo peuple bima na balabala olinga ozwa mot d'ordre ya ba leader politique te parce que ba leader politique congolais Kabila zui bango atie bango na sani ba kolia na ndako Kabila ndeko kabuya soki toza liluba moko otiela nga vidéo oyo boy ba congolais ba mona que non ba leader politique régime ya Chilombo aye po aboma ba congolais soki toza liluba moko otiela nga vidéo wana et puis to solola makambo eza koleka na kati ya mboka Congo kuna wao bantu bo banakuwa na ba chinois d'abord ana tena peuple d'abord est-ce que bintu beko nafanya hii mugini normalement utenda naye wapi bantu banaanza kufa tu kunyang'anya manjumu ya bantu kutumika bantu beko nakufa seulement Kabunda na bibi yake Joyce Kukolwezi ndio benafanya mamambo yote hapa bantu bo banakufa tuko nabo baadhi hapa Joyce na bwanake Kabunda alors vile kuna fanya vina bien hapa bantu wanakufa na pige makrize na kata manjimu yabo bantu wanabakia mpepo bana na kwa kwenda bana kia kufa vraiment president ngare mambo napita ndani mwingine tatike ana paka abantu abamusutenir president musocial ata kiloko ni ba ennemi ba autorité bote ba mukatanga beku na kura makuta abapenda kusaidia president de la republique mu cadre social hapa bantu wanakufa bana kwa kwenda mutaona refoulement ile muronaka ya volcan kueste njoo memema moyo inafanyika huku tena muba creuser artisanaux bana kufanya bana banyama madirima ba chinois ndio wanakuwa ba chinois d'abord ni le peuple d'abord alors binatupitia sana Kabunda na bibi yake ule Joyce ule Kolwezi oni jeune atokelea manger est-ce normal Félix Asila Mawana Jean-Marc Kabunda pona minere ya Katanga la loi là-bas botela famille oyo boye Félix abomisi bango ya na Jean-Marc Kabunda pona ba conflit ba intérêt na bango ya ba minere bakako boto la batu ya batu bat kare minye na bango botala ba famille na bibembedala na mabele alors yozo kanisa ke no batu oyo boye bazana souci na yo bonga soko telemite po bunda makambu oyo kosila sikote ezo senga sacrifice ezo senga détermination courage parce que batu oyo boye mission na bango ezali ya koboma peuple congolais ndenge boza komona na kati ya bilili wana Félix na Jean-Marc Kabunda bazana ba guerre na bango ya ba kare minye ba botoli ba famille oyo boye espace na bango na Katanga alors ozo c'est la nini batu oyo boye
bazo boto la biso richesse na biso, bazo boma biso, bazo nyoko la biso. Alors jusqu'à quand cette souffrance nous allons gober ça, ce qui ont été limité. Libu mwenzale yo ka conseil. Mais une jeunesse soudée, c'est plus qu'une bombe atomique. Botala Félix Moussala Zakosala. Tant on a dit que Félix sera pur que Joseph Kabila Boucha Ngatembe. Botala batu oyo boye, babomi bango juste pour na carré minier na bango. Oh Félix a commis la course ya mbongo ya mosolo, il pas comme un millionnaire. Ndengele o ba ko tonga ba immeuble na Afrique du Sud. Ndengele o Félix a sombi ba villa banda kuna Belgique. Pour nini à comprendre que non peuple congolais au télémina nous au yebi ko revendiquer ba droit na hote yango na za ko inciter au monde na Congo au télema au lata esprit wana lokola ba sakara pour na défendre mabele na yo. Nous allons consommer le Congo, nous allons plus accepter ba buzoba o za ko lekana kati ya mboka na biso o ba za ko imposer biso ba leader et loko wana il faut si là le lo o bonne na za ko rappeler bino comme d'habitude au mona wapi so so akaba pesi. Lelo oyo Félix atikali na 707 jours. Alobi élection zate. Yango na Kabila sombi batu wana nyoso atie ba ona sana bitoke na dialogue. Yo mona Congo zo batu wana ba oke na dialogue ba koloba cause na yote. Batu wana ta ba oke na dialogue. Jean-Marc Kabundu wana koza pa poste ministériel a koza 4-5 et terrain za na kati wapi. Kuna transfert za komata. Lelo oyo boye essence mati. Batuo baza ko travailler pour na bisoté. Yango naza ko yebisa ombo na Congo, mboka eza na occupation, il veut ko bengana. Ba leader politique congolais nyoso. Parce que na minute oyo boy, moko taza ko inspirer sous confiance à peuple congolais. Bango wana nyoso ba komi na kinga kati vrenda ko lia na ndako Kabila. Yo mona Congo il faut tellement ennemi ya Congo ya liboso eza Kabila. Ennemi ya liboso eza Tshisekedi. Botala batu oyo boy, ba yebisa ka biso à l'époque. Il y a ceux qui ba jouer pouvoir. Au commandant coller à 3 fois par jour. Mais botal escroquerie ba escroquer biso ba induisa au monde na Congo na ere. Botal la Félix yo wana za ko boma batu na Katanga. Félix a joué ba espace minier nyonso na Ituri. Na Bazu ele na Buta na Bondo. Félix a kana miba a récupérer ba réserve nyonso miba zelaki tango kenaki na Grand Kasai. Ko bimana e ba Kasai etikela kinde bomona kina ba image wana ba jouer pour bango pa. Alors vous croyez réellement que ces gens ont le souci pour le bien-être du peuple congolais? Ezala Kabila, ezala Bemba, ezala bango wana nyonso oh boyebi ba caméra ba étranger ba bati lukwebo. Ils sont venus piller notre pays en complicité avec le fils du pays. Alors yozo c'est la nini po telema. Tomoni na Mali, na ba koka ba bibi na balabala. Na ba mama ba telemi. Alors yo mona Congo soko telemité, nani mosusu ko telema. Yango na za ko telemi so mona Congo. Toyebi ke to komi déjà na cible ya liwa. Mais message oyo boy et comme la yo aux conscience. Moi en février Emmanuel Macron ben ici ba président africain nyonso oyo boy ba kende pour ba retracer superficie RDC. Alors ma belle na biso to ba ko kabola yango. Toko tout ya tolo ya wapi. Kongo mboka kitoko. Kongo mboka to na bomengo. Botala bato libana baza ko envier mboka na biso. Botala Adolphe Muzutu o alobi na ko trahir peuple na ngata parce que na la pa ki seleka na triomphal na lobaki mutu ko trahir peuple a mona mabe ye wana déjà ba komi ko tirer na viseur à tribunal na justice ezo sena na biso to appliquer le kola ba papa na biso ba saka na 1959 tango ba kangi ba leader politique le kola le obo le seul leader o sa ko incarner incarnation à peuple congolais Adolphe Muzutu pas trahison bande ko na ba congolais na ba trahison Lumumba. Et pas bande konaye ba congolais peuple congolais fungola misu toza lisusu na batu ya valeur te na mboka soki biso ba géré te toko telema toko bimisa moto mais moto ngota toko bimisa toza limité mais nazo senga na yo biso peuple toza limité te parce que soki o telemi ya telemi to sali liboke lokola likemba toko za solution bande ko ba kongomani to komi ko kena suka makambo za ko leka na Congo ya lelo yango wana Jean-Marc Kabunda ko sala théâtre Maman Marthe a continué ma campagne de gestion à Mboka za kolekela ba congolais bon moni na Kasai comme divisé il doit faire comme divisé ba lobby loko la politique ya Kabila zaki divisé pour mieux régner ndenge ba continue loko na tina kati ya lamuka pour la trahison mais Adolphe Muzutu atikala kopesa ba autorité belge ba carré miniete makambo bon moni à 560 millions de dollars 550 000 dollars et ça le coûta
toyebi batu o déjà depuis moya kala bazaka na souci ke bakanga Adolphe Muzitu toyebi bango mais lelo oyo boye lokola Kabila sombi bango babungisi vision ya peuple babungisi vision ya bitumba o tolapaki selel kaliboso ya mokonzi ye wana peuple nde bomoni lelo oyo boye bakomisi Adolphe Muzitu élément à battre mais biso toza koyebisa Adolphe Muzitu yaka tozonga na mboka tobunda bitumba oyo soki bakokanga yo bakanga wana peuple bakanga wana kati ya mboka na oke bakanga kokanga yo libanda mais boyeba yango mutu atrahisaka baninga akendaka mosika te tomona meme na bible Juda atrahisaka mwana nzambe mais suka na ye akufaka ava ye ata boke kosala bakor Tshilombo Kamere Kabila toyebi mais bokanisa Kabila na Jean-Pierre Bemba batravaka na plus 4 mais soki sukaki na suka toyebi bango alors bandeko bakongomani nalobi yango na pasi na mawa mabele ya Kongo eza kokende mais biso bajene ya Kongo toza wapi biso bamama ya Kongo toza wapi soki totelemi te mpona kodefendre mabele na biso lokola bajene ya Mali ekozala trop tard bamemi biso na distraction bamemi biso na baeglise ya binzambi bamemi biso peuple congolais na bokabwani mpo tobosana baintérêt bavaleur na biso me ngai nayebi yo soki otelemi tokobengana Tshilombo soki otelemi tokobengana mwasi na ye ya rwandaise soki otelemi tokobengana babati bautu na batuchi bakamere baboshab bato baparticipa na mabe ya mboka Kongo nzambe tala batu oyo boye balider politique congolais Kabila sombi bango nyonso alors balapaki seleka liboso na nzambe ke tokotrahir peuple oyo te peuple congolais akombi abandonné na février bazokende kokabola lisusu Congo en complicité ya Jean-Pierre Bemba Félix Antoine Tshisekedi yango peuple na nzambe lobi nzambe mutu nyonso akotia mukoloto na yeke no Congo kabwa na nzambe malédiction akufa sur place yango naza kosenga na peuple congolais au telema lolongo na espoir na yo pa ba leader politique congolais bango nyonso parce que bango nyonso balembongo ya Kabila balembongo ya Kagame bandimi bakende kokabola mboka na biso mais ngai na telemi lokola Jeanne d'Arc nazwi le courage ya Paul Okito o andimaki kokufa ye na Lumumba esika moko nazwi courage ya Pierre Mulele nazobenga esprit bamvuluzi bokota na kati ya esprit ya bajene congolais totelema tobengana banguna oyo boye baza koluka kokabola mabele ya bakongomani bachef coutumier boza wapi botala mabele ya bakongolais eza kokende Félix akomi koboma bakongolais mpona baminere ya Katanga Jean-Marc Kabunda akomi koboma batu akomplicité na bachinois baza kobotola batu bakare minier na bango peuple congolais oza ya kolala yango na telemisio ozwa courage tobunda mpona mboka na biso mpo tolonga elongo soki otelemi te biso tokotelema soki babomi biso bino bokotikala bokontinue liti oyo soki nzambe alingi tokutana lobi bino bandeko oyo nyonso tosala eloko osenga bino te biso toza kobunda bitumba mpo tolibere mboka na biso na occupation numéro ya telefone ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 façon na ya lutte façon na yo lenge ni oza komona ba risque to oza kozwa na kati ya mboka ko pona ko défendre mabele na biso numéro ezali wana ba conseil ba orientation ba proposition okoki komela biso ekozala le bienvenu liboka ya pilipili ata basukoli yango esilaka solo mokola moko te soki nzambe alingi tokutani lobi ingeta